Bino balandi nyonso oyo bamesana kolanda Dina Star mwana Italie mwana Milan chroniqueuse émission Panza Poké vraiment ba gros bisous na bino basalam partout boza eza ya bino Nadine Bantimba Dina Star à l'Italie na ba toujours mwana Italie mwana Milan mingi robéana ngoto to ngena no bakaro bi Dina bimara so mwa likambo eza to bimara to sola ka bo bikande ezala donc mingi rolobate donc juste na ye pona ko sola likambo etali affaire ya komela suki tellement na moni vraiment comme en plaire mon makasi on a bino na bima na sola et na bato ba comprendre ba comprendre ou peut ba comprendre était bon il y a problème te no ça libre ya sala o ya lingi toutefois moi ndambu ya connaissance moi ndambu ya boyebi o na yebi na makambo ba terre biso na l'église na autre temps na Bible donc pourquoi pas na partager na mutu montant musoza mutu mpe na meli sukité et tant oyoka dina peta ko se ressaisir azonga na makomi à comprendre donc voilà mingi olbana ngote na pesi mbote na bato nyonso bolandanga na mama opa nyonso boza na monde vraiment na zozo tiye ko sola likambo etali affaire ya komela suki et il paraît moi na moya 10 ans suki ya 9 ans na kikwiti azwa ki révélation que non corona pona ko kima coronavirus to pona o bana na yo to mobali na yo to mwasi na yo to ndaku na yo coronavirus ko tate il paraît il faut komela kuza suki faut fongola bible bando fêter bible na yo en page moko o komona suki so komoni qui ont su que na tchana mulanga mai to na bidon litre 5 litre bon mais la famille mobimba pe libotamba vraiment naza babi prophétie babo ya ngote prophétie ba examiner ka ngone bible le bana biso nazo ka mondenge dikambwana dikamba suki reko so en plaire na monde entier pe na surtout na milieu na biso wa congolais et na lui pourquoi pas ko sola pourquoi pas ko bima ko lobela likambo parce que so totali bien atanga kala suki même banganga so OK ngobo mamutu to olingi osa mutu mabe ba osengo manzaka na ye ba osengo suki na ye suki eza symbole moya bien te suki eza synonyme moya bien te pourquoi mutu fois zo suki o ya yebi ayebi mukona na ngote azo acha na mai amela suki eza vie ya mutu eza vie ya mutu tango yo ofete bible na yo okuti suki et oyebi mukola suki wana te ozui omeli yango mais wana vraiment isa ba pratique mo isa purement démoniaque et satanique na contredire mutu te na telemeli kondima mutu te mutu na foi na yemenga na bimi juste pona mo pandisango na loba toujours o ezali kam o tozo mona ezo salama pour nga pratiquement nga vraiment personnellement na omelate par rapport à ma connaissance ya Bible par rapport à on attend la Bible par rapport à o bate ya ngai na omela sukité parce que eza impossible comment mutako za suki afungola Bible amza suki amela suki wana yebi même pepa ya wutite suki wana yebite suki za nani mais batu mingi o ezo comme ça même ba croyant même ba chrétien o ba kenda ko l'église ba yoka parole de Dieu bazo croire même ba sala nzambe bazo za suki bazo tia na mai bazo mela mais vraiment Bible lobi prophétie faut ko examiner faut ko un esprit à discernement faut ko discerner ba prophétie faut ko ba prophétie ou tie pas nzambe to prophétie ou tie pas diable parce que même ba ndoki ba prophétiser tout moi na Bible ba baza posséder na esprit mabe bazo posséder bazo prophétiser même Jésus tant ayant un esprit de discernement à comprendre que ba arrêter avec que so prophétiser na molimo a piton na Bible ezali mais comment se fait-il prophétie à modèle wana et bimisi coronavirus tout d'abord un coronavirus ça m'a dit mot spirituel c'est une pire démoniaque et satanique et ça esprit donc ça maladie mo eza ya nzambe te et bout la façon si ko diable pour zobatu tellement comme une attente de la fin monde zo ki na okufa ba yebi ke ba chrétien na minute yo dengani to ko sala poto zoba ngote mo bazuluka ba ba marque de la bête et pas bazuluka forme ni ya ko tia ba marque de la bête ba yena de la ya prophétie que soit disant que non nzambe mutalobi ozo suki o tia na mai o mela po bana na yo na ndaku na yo coronavirus ko tate mais non franchement to arrêter on les pratique mo purement démoniaque et ça satanique et ça biblique te Bible obi na so tangi na mukanda ya Jérémie 33:3 Bible obi invoque moi je te répondrai je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas ce qu'on fait était Bible là au moni peut être au moni un passage biblique mo okuti suki et que vous appelez suki na mo série mo bando que église là il pressé au peigna qui péri qui na yo to peigna qui suki quoi il peut côté qui na Bible pour moi vraiment en tout cas même si na kuti suki na komelate jamais na ozwana du briquet na tumbiango physiquement na besko la bispe suki o soki za ya kindoki ba ko tchango na kindoki mutu wana pa eza zo zika na kombo na Yesu après la bandit ko attaquer la prière bana nzambe to lamuka to komi wapi peuple de to lamuka tala niveau aveuglement la tibiso tala niveau kokozanga connaissance tikola ko banga liwa
mais so petit biso ba nzambe to banga masumu de to banga coronavirus boyezele au mo malamu. Ce qui vraiment peut pédier et to bangi coronavirus et que to banga pe masumu boy to ki masumu to ça le banzambe pe boy kozala malamu. Comment se fait-il coronavirus et bangi si monde entier? Na ba chrétien ba auto ça bazo mela suki pendant que bible bito sala mabito to continue ko sala bible bito bomate to boma bible to sala kindumba to continue ko sala kindumba bible bito yiba to continue ko yiba bana nzambe bazo yiba bana nzambe bazo sala mabe o bible ezo boya mais coronavirus muto apesi prophétie to moni même pas to yebi même pas bana nzambe nyoso tout bazo basuki bazo tia na bible na milanga mai bazo mela etango bazo mela basuki wana botikanga na ibisa no eza possession esprit démoniaque parce que mukolo suki wana yebiete et le quoi eloko comme eza quoi mu pepe moko boye mutu nyoso lingi amela suki sans même à prier à tout na nzambe suki eza ya solo to eza likuta okokuta pe suki na bible mais pourquoi tu na mulayo mais prier aux na nzambe oya lobaka bondela nzamba Jérémie 33 oya laksaka makambo e bomba mi akolaki sayo akoyebisa oso suki wana omela ou pas mais cause après ça omela suki te suis désolé pour toi vraiment mutu surtout asali acte wana o akolandanga na minute place ce vidéo écoute la yo pratique wana démoniaque ya omela ki suki to melisa ki bana yo tant confirmé zo suis là luka basala nzambe basala délivrance na bana yo les cas par délivrance ou bien yo moko prier ça ba auto délivrance na yo bengana milimo wana ekoti kati na yo bengana possession démoniaque parce que y a un esprit à sirène. Les esprits à sirène et posséder vie na yo un jour au luka bandoki na famille pendant que yo moko au sala ki eloko moko au bosani et que ils ont possession na vie na yo ba benga ba point de contact ba point de repère on dit ba point de contact au munguna ekoti kati na yo pour que un jour ba repérer na monde des ténèbres vraiment pepe dit to lamuka. Prophétie nyonso eza ya koboya ete eza pe ya kondima te mais ya koexamine ndenge bible lobi avec un esprit de discernement nde ocomprendre prophétie wana eza ya nzambe te eza ya nzambe te na pasteur te na te ya te na za mondimi na fanda na ba mais par rapport ya moi connaissance oyo nga na zwana na bible ona tangaka par rapport ya connaissance o ba te ya nga l'église ya on a libina partager pona na ko sauver âme moko na minute o na meli sukité ona apena amonyo na bible na été mais tanga ko tala image oyo a comprendre que non serment boy ser Nadine azara na Italie na Milan asunga nga na vidéo na e peuple de to longa na pongi to lamuka le temps est mauvais l'air est grave. To se repentir na mabe na biso to se repentir na ba mauvais baba nzela mabe o to tanga ba mauvais choix o to sala nzela ni to tambusa ba vie na biso ndenge to tambusa ba vie so coronavirus oyo confinement o ekoti monde entier na Europe na Afrique ezala moment oyo mutu na mutu apusa na pembe na nzambe na ye mutu na mutu aluka intimité na nzambe na ye aluka nzambe na ye alobela ye na ndenge na ye eza moment ya ko perdre ya ko se paniquer boyete moment ya ko perdre connaissance boyete que non même ba chrétien ba comme ça la pratique numéro démoniaque ya romela basuki mais non confirmer ça moment où tu ko bungisa makalizo mais moment où il faut to se révolter moment où tu épais sous vie de prière makasi moment où sous ça que mutu apusa na sous pembe na nzambe alinga sous nzambe ya koleka oya bande ko sala te asala ya mo koleka combien ba kufi na coronavirus au 3 jours 2 jours ba kufi mais ngana na Italie place au coronavirus c'est frappa ki koleka na Italie na Milan. Combien ba kufi na 2 jours 3 jours mutu fièvre kufi mutu passe à kufi mais ngana on a minute to na vie moment oh to teyama soki liwe ye kutinga na on état o ya mabe ya masumu to okende wapi bible est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi viendra les jugements tango yeso ko ya ko sala enlèvement ko église ne ngana est-ce que to okende to mita la place toza. Mais coronavirus c'est qu'on paniquer mondimité coronavirus c'est qu'on paniquer chrétienté que on perd au boss na au baté au pasteur na ya té yo depuis longtemps au boss na on attend muké au boss na o tanga na bible même sous 20 ans na vie chrétienne au boss na on a minute muké au se paniquer au que ko mela basuki mais non on a ko comprendre moi muké pour na Google les ali que non peut-être médicament ya masuba ngana na melia ngote ngapena za kimo muke kombati na mupepe o ndenge zo beta bato za kombati mena ba prière kaka na ko mena ba tungulu na ngaba ai ba nini ba tia moto ba citron ba nini nzamba permettre na telema mais ya ko ba kena na zo suki na ngana na zo suki o na kuti na bible na tia pona mela po bikisanga non na tanga kala na pepe Isaïe tango bazaki frapper batalaki serpent nyoka motako ezaki Jésus Christ na moment où biso za Jésus Christ bango ezaki serpent derrière batalaki nyoka
nde ba bikisa makina ba passe na bango na malade na bango na ba plaie na bango na ba douleur na bango mais biso normalement o snyoka motako na biso c'est Jésus Christ de Nazareth donc mon pépé o vent ya coronavirus ezala se toucher ezala na toucher o te misu na biso surtout ezala vers les très hauts misu na biso total sango par exemple nzambe ne solution totika biyoka yoka prophétie za mabete prophétie soke ye nzambe na mincho azoloba mingi nzambe azobela peuple na ina forme nyoso ba prophète basala nzambe bazoba message ngamo pe nazoki message si coronavirus on a ça qui ba audio na partager qui mais prophétie nyoso za ya kondimate ya ko examiner ce que ça convaincu au sala bongo au sali mais ce que ça convaincu te ko za l'emporter na foi ya mutu mususu te mutu mususu a convaincre te pour mela suki ce qui mon Saint-Esprit za kati na yo azo convaincre te comme o mela suki ko mela te même si mutu a poussé yo même si okuti suki na Bible na yo ozo pe na fula ngo bolo bana kombo na Yesu suki o na yebi mukolo na ngote o fuli yango tout ce que za munene o tumbi yango ngana na mama na ngomo apa na biso ana Italie mona ki suki rez matanga to ezai coïncide que na bengie to solinga na biso ko mela suki yate ko mela te kangi photo tinenga suki na Bible tala suki mulai lokola indienne bandoki ba comment profiter derrière makambo bandoki ba komiko yako tsheba suki de ba Bible la biso na ninga butu te ba lukaka yo bazwa yo te vie de prière eleki yo makasi tellement sambela mingi wana moto ba lukaka bazwa yo ndenge ba kozoba mona raté alors ba profiter na sima mpepo a coronavirus ba yeko tshelo point de contact na Bible yo la muki na tongo tant que chrétien sans prier panique aux yeux nzambe c'est que prophétie ko kisa minga pe na moni suki ngape na moni suki o di suki o tshena na Bible o meli aller à partir wana bazui yo à partir on a sirène à la tionzoto aux amis toi qui nos chrétiens au banga nzambe au comprend et comme un esprit impudicité au comprend et comme muyibi au comprend et comme on makambo mabe au comprend et libala nous qui on calme libala et côté trouble pour nini au côté sirène nanda kuna yo au melisi mobile no suki o yebi pese utite même sous femme de numéro à combattre ka boma libala na yo aluka moya rozoa zwakata partir wana yo tia suki yo melisi mobile femme de numéro na zu mobile kimio donc biloko wana biso bana nzambe et révolté biso conscience na biso et lamuka maye na biso bunga te na moment où tu traverser ya difficulté il y a guerre tous na on la guerre mais tous la plus bata prière tous la plus bata ko ya otanga Bible bata ko prier vraiment nazo pesa mosali na nzambe potre mananga Jean-Claude Bambote pa yazali na Congo mosali na nzambe autant on se fortifier ngai na pesi mbote pe na mwana namba connaissance na zona kini avana ya pasteur na mapasa ba olimo pa eta ba mbote mingi pe na pesi mbote na bandeko na so ministère ya combat spirituel et vraiment na mémoire ya couple berger olangi o ba meka ko enseigner nga mwana ndambu ya connaissance on azana ngo sur Bible ya on a bi non mwana ndambu ka o ba terra nga pe faut partager on a mutu mwa ko yoka nga na moment autant mususu na ko sauver am moko vraiment eza mawa mingi eza pasi bandeko na likambo oyo ya komela suki bana nzambe to lamuka ezaki ya bino Nadine Bantimba Dina la star la chroniqueuse de l'Italie émission Panza Poké moi ndambu ya connaissance o nazana ngo voilà pourquoi la vie ko tika pe amour et kufa boite musu mutu mwa ko landanga o aza chrétien solo o diable ngaka bungisa makanisi na ye à travers vidéo oyo mutu e ko sala a ko lamuka na pongi Saint-Esprit a réveiller conscience na ye vraiment eza pasi to tika aveuglement to tika qui inconscience to tika ignorance e bomaka boza malam pa ino boza na ba famille amino na pesi bino mbote c'était Dina la star depuis Milan numéro d'angeza 0034 77 015 605 Facebook d'angeza Dina star compresseur Bantimba musu eza Dina star à l'Italie Bantimba so salinga demande to ozwanga so za bezo sola nga pe na WhatsApp nga yango na pesi to sola ya bino molobeli Dina star à l'Italie Nadine Bantimba émission Panza Poké na lingi bino mingi bandeko nga famille nga libota nga ba connaissance bana nzambe pa les bozali boza malamu to kwesa kondima te mais plutôt to matcha kondima na biso pa nzambe na ba temps difficile to traverser nzambe a rosala coronavirus e bomba bato eza mudio to ka kufa coronavirus ko so ozala kondima e ko ye ko tungisa onenge tungisa nga mpepe wana mebomi nga te parce que nakina kondima ke nzambo yanga a permettre tena kufa parce que bilaka na ko kisami na bomo ina ngate nanu na sali mission atindanga na mokilité et na mane ko rappeler nzambe toujours babiloko wana et nzambe abiki singa na leki ba kufite mais mo mpepe wana yake sekuenga presque une semaine mais na ça ya côté na ngolu la nzambe yo pe pa ozo landanga ataza déjà atteint na COVID-19 talela nyoka motako oza Jésus Christ prière les cas
prière les kanzambe a osalo grâce au kufate moi no a kufa na coronavirus te mobali no a kufa na coronavirus te soza na kondima nzambe a osala mais comme la suki te melande le sang de Jésus mela makila na Yesu Masia yangonde et pe sa vie yangonde et ko bongsa ba foi na yo ba poumon na yo au coronavirus est détruit. Merci. Ciao ciao. Bozana bien. Partagez vidéo cross sauver à moko oya kolandanga na moment oyo o peut être na moni suki te alingaka mela pe suki pona ko banga coronavirus mais vidéo ya Dinastar atanga otalango a comprendre que nzamba zana besoin ataila nyoka motako nzamba zana besoin ataila Jésus Christ est une des solutions. Merci boza malam à suivre la ligne bino mingi ezaki Nadine Bantimba. Ciao ciao.